Dans la finga moto te. Dans la tawana te. J'ai pas le temps. Simple. Serviteur Nabino. Au moins, tu me soucies à la. Pour le baraté, bah bon élio. Mais ils ont honneur, ils ont le kumu. Vous comprenez? L'ilonga na koufi. Moi, je meurs aujourd'hui. Koyana matanga na ngate. Yo pour koufi na moyate. Point un bar. De condoléances. Naboy, Narola Mouka. Aujourd'hui, vous avez accusé, vous êtes jaloux. Nga jaloux. Vous êtes jaloux, il y a des sous tata, aîné, ceci, cela, ce genre de choses pour battre Takao. Peut-être là, au moment où tu m'as dit que tu te dis quoi? Nga bazwa photo na nga bakena ngo pa nganga esimba na ngote nganga zinga maboko. Amen. Bakena na ngo pa nganga. Nga bazwa photo na nga bakena ngo pa nganga esimba na ngote nganga zinga maboko. Amen. Bakena na ngo pa nganga. Musique ya Congo na Afrique mtambongo azalaka te. Tosala ba patron ya. Te. Tosala patron ya musicien congolais. Tika masolo wana to tika pardon. Qui dit vrai? Na makambo oyo. Soki bayambi membre moko akopesa le contraire oyo tata mobicha koloba. Alors cette fois-ci na lingi ko éclairer bato. Adolphe Dominguez. Bien que aki kokota déjà kutaka ba Julien Piana kutaka ba we ensemble non. Voyez que je poste wana ndenge nini état que vice-président. Ko balobi non. On kala na ko na osepesa. Non. Omoni makama wenge na linga ko omoto koma bien. Nanga susu koloba mingi te. Bao bayebi. Bao bayebi pete bayeba te. Ndenge tozalaki tant bayembaka na lisaponge batangaka biso te. J'ai beaucoup là, j'ai Simanayo, oui, là, on peut s'en là. Viens, tant qu'on vient à la qui. Tata lata. Léo Souna bête les bangonines. Il y a Boubou. En tout cas, j'ai des larmes aux yeux. Viens beaucoup, viens nangaï. On t'appelle ça un trône, tata. Vas-y, tata lata. Ah bon? Ah oui. C'est bien, félicitations à Bango. C'est félicitations. Félicitations. Moi, je ne peux pas venir étaler les choses ici. Qui on a un immeuble, qui ont ça là-bas. Je ne peux pas. Non, Wenge, maison mère, l'histoire s'est passé. Donc, j'étais avec mon frère, ami, Werason, Didier. Bon, Didier, il a vu que ça ne marchait pas, ça ne collait pas. Il est parti. Nous, on est restés. Bon, on a mon avis que rester. Parce que tant que Bandi on a un président. Est-ce que vous partagez ensemble dans Bandi Koko ou que vous bêta au bâti date déjà bien calé, vous soutenez des concerts où on est à la lue. Maintenant, on a combattu. Bandi Koko déjà date na bango prévu dans 2021. Est-ce que vous soutenez des concerts à la lue pour que le concert Adolphe Dominguez ils ont un récit total. En 2021, on a un concert mené dans l'Arena. Il y a confirmé. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, très heureux de vous savoir aussi nombreux pour suivre votre émission Jardin des Stars, une émission socio-culturelle qui ne cesse toujours à vous donner l'information sur l'actualité musicale. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, où est située, n'est-ce pas, la capitale. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour, bonsoir, ça dépend. L'ère à laquelle vous nous captez, vous nous suivez au travers le monde, à travers le pays. Moi, c'est votre humble serviteur Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons recevoir notre invité avec qui nous allons parler tout autour, n'est-ce pas, de cet album Oyo Ezoya déjà, Politico, Ezo avancé comment, couleur ni les anakati album Politico, et en même temps nous allons vous tenir informé que Adolphe Dominguez Oyo, après Fali Poupa, après Bandeko Dele, et enfin Yepé Azako lancé concert aux ala Bongo na Bamboka Banda, mais après ça quand même date pour les a déjà prévu na agenda na sans plus tarder. Nous sommes avec Tata Mobidji, Adolphe Dominguez, les chouchous de tout le monde. Cette fois-ci, encore une fois, dans une émission Jardin des Stars, encore réel plaisir à Kouyambaye. Bonjour, président. Bonjour, Mike. Bonne santé. Ouais, ça va, Pépère. Tu es dans le studio et au coup, tu es dans le studio. Oui. Na rolinga ke je me suis na na parler. Ok. Oui, na parler, tu continues dans le salon, tu continues dans la cuisine. Très bien. Tu continues dans la chambre, Ok. au pays là là tu continues pas ba sapato là là tu continues pas ba pantalon là là Ok. tu continues pas ba blouse là là tu continues pas ba robe Et là là ba robe aux signé tu continues na garage au moins ba bord tu longo tu dans jardin ah bon. tu longo dans jardin tu sali tour à quartier Ok. et puis tu y ba voisin tu y ba ndeko au moins cuisiner na ngai Ah bon. au moins ba garde na ngai o ba kingela ranga Ok. omoni lavande na nga Ok. omoni bato nyonso ya ngai Ok. mpo yeba nga naza nani papa na nga oyo abotanga akufa que son âme repose en paix papa ebonja papa ebonja azalaki docteur avant nazalaki licencié en économie finance azalaki komaki docteur papa na nga azalaki directeur de cabinet ya monsieur Mobutu à l'époque na présidence. Ok. Papa oyo abota ngai azalaki na banque centrale. Azalaki lokola la 3e personnalité na banque centrale à l'époque ba boule mentale ti na ndenge ayeko pension. Papa nanga akenda na biso na kananga. Na mutation, tokena ba Mbujimai, tokena ba Wapi, ba Lubumbashi partout na compte à banque centrale. Adolphe Dominguez maman na ngai aboti ngai, maman Emerance. On a pesi mbote. Maman na ngai azaka na Belgique. Donc maman ya batutu ya artiste nyos le mère nanga une grande maman a somelanga biloko belé amemanga na poto tangana na 2 ans pameminga na poto maman atangisenga na école française maman atangisenga na école belge maman atangisenga na collège Albert Ier ngai ato na studio pas bambula moko tout ça studio à cheval toza pa Séville, toza pa mbula moko, et moko to kiti na limité, et moko tozongi boye, après biloko zo ki na Panama. Donc on a ça la présentation nanga. Adolphe Dominguez azali na uta na okesa mutu te. Je parle que de moi. Nga za mu dans ça la publicité, na lobby maram nangai. Adolphe Dominguez azana ba sœur na ye, ba Mariam Ebonja, ba Lydie Ebonja, ba Kokote Ebonja. Adolphe Dominguez azaki na yana ye autokofa. José Anebonja, azaki docteur na Londres. Adolphe Dominguez le ka papa Jean Abisso, Adolphe Dominguez azana bana na ye, Bada Dominguez, ba parlera 5 langues, parlera français. Na solo ba mam nangai. Non, je parle que de moi. Là c'est bien. Non, na solo na profiter na kam. Oza libre oui. Naza libre. Voilà, oza libre oui. Ba nangai ba loka français, néerlandais, allemand, français, espagnol. Ba nangai, Bada, Belena. Bato basenga bango ba mi na bisa bango no fubo zo ba mi pe boye ba bato boye ba biso
famille nombreuse biso ba congolais to raboy Adolphe Dominguez master il y a pas JB ba Wera ba Blaise Boula ba Didier Masela vous comprenez voilà. Adolphe Dominguez akola na ba Serge Bokana tikanga na loba Adolphe Dominguez akola na ba Claudia Likulia paix à son âme Adolphe Dominguez akoli na ba Mwenenge Adolphe Dominguez akoli na ba Lito Adolphe Dominguez akoli na ba Kungulu akileki nanga maki patron na biso Adolphe Dominguez na koli pe na limité kota ba 10e kota ba Maifuila kota ba bosobi boss Adolphe Dominguez azana problème na bokecho premete bokecho a mutu nanga na pesi mbote pour na disco no sala ah doma dévoiler on kaka non mona disco no sala bazo benga ngo bokoto avec une pièce contre pièce politico yango bat baza kozela yango nde événement voilà na katika présentation pour surtout venir présentation to ko beta 3 heures du temps très longue papa Adolphe Dominguez les grands sapeurs voilà mais to rien on a mamisé bien vraiment ba question de belé mais permettre nga leur tangi pas mal papa paix à son âme papa c'est là papa directeur du cabinet à Mobutu aujourd'hui tata l'air azobeta lisola papa tu te dis quoi na venir na non na beti lisola papa po yo mona éducation ni nga na utilango nga na finga moto te na tawana te j'ai pas le temps simple serviteur na bino au moins tu mususu kozala pour le baraté ba bonelio mais ça honneur ça le kumu vous comprenez lilonga na kufi moi je meurs aujourd'hui koyana matanga na ngate yo po kufi na koyate point un bar donc yo solo lo kufi koyate yo koyate oh ngai oh et bi que vena yo jano c'est que la terre donc lilonga so na kufi koyate yo pe soko kufi na koyate to tsuka ka bon comme ça mango mudam na kwena ye j'ai pas de problème grâce à mutu moko très poli très poli mais to suki ka ke yo soko kufi ngana koyate te na so ba to so ngana yote ngande yo soki ngape na kufi koyate ela est-ce que c'est vraiment mozo ba soko kufa yate ce qui paye à kufi yo yate ah doma j'ai beaucoup là j'ai simanayo ve oui là on pense on là vie tant vient là qui tata lata les sous na beteli bango nini Dolce Gabbana ya boubou Dolce Gabbana bien habillé hein merci bien habillé en tout cas j'ai des larmes aux yeux, viens beaucoup, viens nangai, on t'appelle ça un trône, habitata, vas-y, tata lata. Avancement ya politico c'est comment? En tout cas politico, chez nous, beaucoup, beaucoup, Nyarka, Kokowaya, Dida. Christman Ansi, Ben Lobobo, JP Loboko, JP Kakitenge, Moucheni, Ate, vraiment, lycée Mwangela, beaucoup tana. Quand tu es là, Zemi Lamba, beaucoup tana. Italiano, Jansi. La force Italia, Jansi. Doma. Nakeka vraiment. La monotype pour le bâté. Fais beaucoup. Bon anniversaire à toi, président Chikito Mouchachino. Paris Mputu. Voilà. Tokesiko. Na se calmer. Nakati ya politique, na zana poso o se calmer na. Toya na biso. Na se calmer. Nga na problème na mutu te. Mais yo kufi na royate. Ngape na kufi koyate même pas honnête de condoléances na boy na olamuka olamuka na boy merci
Politico, ça va se passer comment? Métissage, ça va se passer comment? Non, problème est ça, album Politico, non, je n'ai expliqué non bien. Au moins, Adolphe Dominguez, au moins la présentation, naza compositeur, chorégraphe, chanteur, danseur, naza tout. Et puis en plus de ça, deuxième dame, naza judo keba. Keba. Donc, ce que tout le monde a geda, tout le monde a maître, ce qu'on a maître, ça mais somo. Donc, Nzembo, tout ça, il y a 100 personnes. 100 personnes, vraiment, on a 15 places. Et Nzembo, il y a sapé, Nzembo, il y a l'art. Vraiment, il y a Autriche, il y a Italie, il y a Panama, États-Unis, Londres, Birmingham, partout, Hollande, ba souvenir, binotou, ba Maïké, Mwanangeli, soto kiti côté botina Liban, bazo lila neni na kota na biobeta bichiffré. Donc vraiment Nzembo wana soko zate oza sa perte. Ba ser bino pe botina, po ba ser ba komi mois 15, mois 12. Donc ba ser Nzembo na bino yango wana vraiment Nzembo ba bazo zela ba sa perte yango. À part ça, na imba rumba nanga ndenge na imba ba rumba nanga, ba Nzembo lokwa na imbi José Lipasa Mutambongo akufaka te, akinanga ne kopema. Banzembo lokwa na imba Ridi Lumbe, banzembo lokwa ba Barbara Nadine, moi c'est à Pembe une métisse. Barbara. Moi na bakisa ba commentaire mingi ezate. Banzembo lokwa na imbi petit nanga papicho, maintenant les petits là, c'est le plaisir, c'est un plaisir. Petit abunda tini moi 9000 na ye. Ça lit bien. La moni batuna cette fois-ci vraiment même na canal nanga FIFA de la SAPA baza na kati ya bana FIFA oui oui FIFA de la SAPA na moni ba Nikens Bayaka ba lobi ba kokota ba Martins Massine Elamba Elamba ah oui et puis Zeme Elamba Kata Yalala ba lobi ba kozanga te na Nzembo oyo ya kitoko basali pona ko honorer quand même ba ba sala musala ya bien. Alors Politico, je pense que oza na poto oza par-ci par-là, oza partout. Contacter président on fait ça les numéros dans souka awa il y a bureau beaucoup de contact na bureau et ça la bien ceux qui bobimi na kati ya Politico. C'est vrai aujourd'hui musique ils ont tambola na ba divergence et belé lelo c'est vrai au sale album il faut quand même revenir nango ezala sur le plan scénique tous on a bandé belé pas mal bazo sala ba production ba réalisation très belle. Tout le monde qui a biso fali pour pas oser quand même la existence il y a des combattants il a quand même osé concert qui est vraiment bel et bien. Alors président Adolphe Dominguez aux autres pensées nini non mais après Bercy il y a Kofi pardon il y a Fali hein na beti bako après concert il y a Fali aux autres pensées nini non mais ngai naza ko toza na ba pour parler. Pour parler, donc jusqu'à présent, non, date vraiment en 2021, année Yangouane. Mais date déjà d'ici un mois ou toujours date, parce que PDG Kachala, 2021, ça va se passer où Panama. Naebisio Panama. Panama kaka Panama. Donc jusqu'à présent, vous saltez. Salte toujours. Bazo solo là déjà bazo négocier surtout que Olympia té la mystique a fourmi yo ebisa là la mystique a fourmi PDG Kachala vraiment merci na ba soutien dans ligne de baye PDG Kachala c'est un point très donc vraiment tous ont préparé album na biso et puis na tourner na biso tout ça so kuna tokeka concert moko parce que normalement tous on a contrat aux États-Unis Acheli Mofila, Shadrach, les États-Unis, Junior Massango, Belé, l'association de Bango, Balingito qui nous bête na Bango. Donc, en passant, tu regardes à Panama, tu bête concert na biso Moko, Lobi Nango, tu l'équipe na biso. Tu na biso pena, tu à Denver, Washington, tu na biso. Kuna tu sala un mois après tu zone. Si Tata Mobi ça Acheli Baya na Panama. Non, na Acheli Baya te ça na zoke ça musana nga. Na Acheli Baya pour to beta kaka kuna. Panama ezali plaque tournante ya musique ya Afrique et puis musique ba uta de partout. Obi
papa nga na beta bapoto wana baorchestre ata boye ça faisait longtemps biso za bato tant na na mapa na mosa te pe na mapute ko bima balati maputa na Panama ndenge na salaka bengombi mapute ko ya barami misi baza ils vont mettre les paquets ba jouer les passes bato tout banes makiadi bato to yo yibi il faut mettre les paquets ba maman ba kolata maputa ba papa ba kosoma bilo moi na magasin ba banoki na bango le souté les mikolo magasin zoni tout le monde a que magasin ah magasin magasin comme ko fungo donc mundela concentré bino les mecs là Dominguez n'est pas bon ah oui c'est ça qui est passé ici c'est notre ami qui est parti passé ici pour acheter et l'autre ça la mandengwala bana Londres na bisibino ils a somo tant ba petit ba que c'était na côté dans Londres moi des jours. Écoute, on a baillé tout solo, tout négocié, Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Tata Mobich a toujours le même fanatique, Bazar, ou bien Bakima, Bakenda, pas Batmoussous? Non, moni, biso wa juif, juif atika la juif. Juif atanding nini. Parce que le lopé balé quand on va bimi. Isa bravo. Nga isiko sala nga plaisir. Balé ki ba osam sala bien, ba ba okino tala ba. Le bazur élève. Ba petit ba osam sala na bango ba legi na biso, ba président ba tutu ba osam sala na bango. C'est comme ça. Et ça va mazembe te, imanaka te bilima te renaissance pe bimate. Biso to ba mazembe, ba vita ba imana. Ba renaissance pe bimi, c'est bien. Donc ça plaisir, ba leki ba sam sala bango biso to sala ya biso. Je parle que de moi. Nazolo ba mansolo, nga beta mansolo ba tuté. Mansolo na ngai na ya mama sa na nga, c'est tout. C'est tout. Et ba fanatique bazali ko ba fan kasi nga na yebisoni na lobi na OK tonga na kobeto komona na mapute komata ba bolata maputa elongi nanga ka moi mouvement kana betika papa moi 2 mois oyo magasin zongi makalise ba bana ko su magasin te pièce zongi pièce ba loboko wa mamai oyebi ngaza vraiment na kota na J3 poti lelo na kenda bana mesure nanga somo donc il nazo bisa ki forme ezongi na Europe bato bana occupé suma mango mingi te forme ezongi il faut na marteler yango ki na musique fait beaucoup là baki lata musique ke ndaka bongo te tout na ta ba kulutu nanga ba ve egetoye ba dishi mongombe ba testa rose ba tutu yo yebi na bato babeta ba former lelo ba tonton Tsumbu ba bimie belé ba Willie Boncha ba Dido Kenzo ba tutu baza ebele pour moi bato misusu baza dans les noirs ba lingi na bango lobate tata samsa na samsa. Mais bazolo ba toujours que au Congo quand un musicien se perdit dans la musique soit il se retrouve vers Dieu tout le monde a battu belende ba se convertir ça soit il se retrouve dans la sape. Ce n'est pas le même cas avec Tata Mobich. Non, Nzambe kokotsa na makambo te. Ngana za mutu ya Nzambe. Na yemela pe Nzambe. Musana ngeza musique. À part musique bon, yo ibika ne mama ngwezala. Tozali. Donc Tata azosala musana yi. Adolphe Dominguez, les chouchous, mwana batu ya même mérance. Te 12 heures bolier. 18 heures sur ngolia au lit 20 heures sur sala goûter yo kaka donc ngaza muta welisa te na welisa te ngai na welisa te nga na welisa te na welisa ka pété musana nga yango wala mais bato balobi pendant que Adolphe azosuna bilamba bato musubazo tonga ba immeuble ah bon ah oui c'est bien félicitations à bango c'est félicitations moi je peux pas venir étaler les choses ici qui on a tonga immeuble qui dans sala bo je peux pas. Dans ma santé, grâce artiste. Tout ça ma musique. Mais na bête la condition na bi, mu comme so rien na ndako to koti na salon. Ah dommage. En tout cas, ba petit ba la nzala jamais. Ba petit ba otika la nzala jamais. Vous comprenez? Ils ont bandé moko ba sepela ndenge lataka et surtout que lelo ba sepela makasi ndenge ba monio nzambala tout en Dolce Gabbana. Ça la bango vraiment bien mais logo moko baloba kina so na 18 tata na tuna bango bon na tuna question tata la ta bien mais batika la mono na boutique de marque était à makasi on a nini
omoni ngai te ngai na kaso na koti na boutique bakangi magasin walai nga so na koti na magasin bakangi bazisi bino mpena c'est fermé pour 1 heure du temps parce que quand moi j'entre là je prends mon temps nazwi café nazomela nazopona et puis ndenge toalia biso tuto na bakarte ba golden wana nga aza na bamaster na bacouturier nyonso omonaka wana na baparis na baitalie partout ça se paye en ligne aussi olekisi carte ton atini mongo papi choma j'ai pas l'état kota somba bonabo donc ngai kutuma ma forme bon nene ba ko notamla na magasin wana faut batunaka te boyebi mutu boye batunaka ba oyebisa j'ai pas yo so mona mobutu na magasin asa na bato no ba lancer ba course pour na ye ndaza lo mobutu te je me fais de plaisir de temps à autre son na côté magasin ça la scandale bakangi donc vraiment il ça va la tranquille pour moi ni mutu wa mutu so wala ta muta sape tika moi nazoboya koloba makambo mosusu baloba nga na avantage non vas-y ozolobaka makambo ya yo nazoloba ya ngai lelo musicien toko moko ndenge olata rolex mpo na tata J3 mpo na tata Dolce Gabbana ntango vie avant kufa abi tata natambolaki na Dolce vi abetaki bomo omona ndenge tosukaki na likambo yango botikanga na fa na ngai toa na studio awa pa bambula moko tosala mosala na biso c'est ça bana poto bozela album na bino politico pièce contre pièce donc obeti pièce nanu Schengen yo yebi obeti pièce ba vérifier allez sikidi osombi elamba ba vérifier ba bengi pe kuna ba vérifier c'est tout c'est simple yango na album na biso politico c'est ça très bien tozonga moi moké Dolph alobaki tout à l'heure awa non une émission récente na salaki na yo olobaki ki oza parmi ba membre administrateur na kati ya Wenge 4x4 tout terrain ça avec moi polémique on a évité ce qui tout jusqu'à présent va comprendre raté qui dit vrai na makambo oyo sur bayambi membre moko a repérer les contraires oyo tata mobicha roloba alors cette fois-ci na lingi pour éclairer bato Adolphe Dominguez bien que aki kokota déjà kutaka ba Julien Piana kutaka ba Weranson non ouais ko zo poste wana ndenge nini état que vice-président pour balobi non on a CP ça non omoni makama wenge na linga ko omoto koma bien nga susu koloba mingi te bao bayebi bao bayebi pete bayeba te ndenge tozalaki ntango bayembaka na lisaponge batangaka biso te ese batangaka muntu mobo batangaka biso sisi wana donc ça veut dire j'ai raison premier na mote oyo ayebi l'histoire na ndenge na yayeba oyo bayebi te na ndenge na yayeba mais soki otuni vekisa oyebi so lisolo ya histoire c'est tout c'est tout là c'est bien parce que moi batu bazala na mbutu baza na mbutu te wana ba frère na nga Joe Kionge ba confirmer pété que Adolphe azaki vice-président mais na lobi etant ba lobi na lisaponge to sangani poto kolisa mouvement elakisi to ina ba pierre pe na mouvement ngote c'est ça kolala na ma mwana te kolala na ote tala garçon gaye tande na boga vraiment nga pe na kamera menzwa no manzako na mako zwa manzako ne longueur nga vraiment bogara bo vraiment na tsaka na poudre te la pakola mafuta te na tsaka na ngai loko te non na ndeni bogara boy mawa voilà merci na bosani ko pesa petite sœur na ngai Yoali na Londres yepe na pesa mbote photo ça na émission na pesa mbote donc ça la tranquille donc ça l'émission quoi et puis on va le solo te bato to ba on ça l'émission la tata pour tata ko loba nini na ko mama na ngai c'est ça voilà et bon de petit déco merci Yaya voilà présent na Mbio c'est vrai na tout moment ba question par rapport à au éclairer quand même batwa dislocation bon tous on a vraiment été dislocation ya Wengele et Salami c'est vrai aux voix qui na voix on a ensemble avec votre frère Weranson au Burkina Faso la Wenge musique à maison mais on peut dire parce que batu bayi barati juste kaka tata mobichi balongola na Wenge maison mais oui mutalongo
Non, Wenge Maison Mère, l'histoire s'est passé. Donc, j'étais avec mon frère, ami, Werasol, Didier. Bon, Didier il a vu que ça ne marchait pas, ça ne collait pas. Il est parti. Nous, on est restés. Bon, on a dit que rester. Parce que tant au Bani, on a dit président. Après, il y a la réunion, il y a président, je me suis dit, bon, vaut mieux. Là, c'est retiré. Là, c'est retiré. Dans la salle, dans la salle, sala pe bengombi na sala pe artiste boyebi baza partout na orchestre nyonso artiste nanga baza partout na orchestre nyonso à Congo baza partout donc j'aime pas m'inventer naza moto naza moto moko humble simple vous appelez la banzembo opesa ba leader mususu opesa la non nakolo bango ata on les a ba secret professionnel c'est ça secret professionnel mais oui tout le monde ndiko moko pe donc voilà les gens ont la réclamation na kombo ya Weranson Amélie Banzembo na kombo ya Bogis je cite les réseaux les secret professionnel pour réagir par rapport à ça. Bon moi j'ai pas tu vois son abina répondre à la question à côté les mususu master na ye asundoli Bogis Bogis a un numéro ya Ntsoni à Bengai c'est simple apesi bango mbote pa bazali donc Bogis nazali nazolata ninge yebi donc 6 médailles ya champion à forme nazolata benga Ntsoni bosolola bon na yebi mama ngote msuyo poko tsika po ambeli bon non même pas ils tambola déjà donc ça pour même te basola ka bon c'est ça quoi aujourd'hui c'est vrai Tata Mobich ko fana na uzomona ke moko alinga ba polémique ti mais ba polémique ndela ndaka yo aujourd'hui bazo accuser yo oza jaloux nga jaloux oui oza jaloux ya bande ko mususu Tata aîné ceci cela ce genre de choses pour battre takao peut-être là au monde ke makambo zo kolenga te tu te dis quoi non mais nga na yebisa bango na botama mutu moko bien humble naza mutu moko na linga ba problème te ata ozoya na ba problème na pa na nga football nga za jaloux mutu te nga ko na linga ka batu nyonso bazala bien lelo soki mutu boaza bien eza bien ya batu nyonso soki lelo mutu boaza mabe eza mabe ya batu nyonso donc ça veut dire que nga na linga la ngai problème na mutu te batu ne ba linga ko kotsa na makambo nga ba critique nga ba finga nga na répondre te parce que soko za mutu zozo baloba sans impact nga za nga mutu aboye batika koloba ke nga na tumba nga na loba makambo na ngai na lobi album na nga ezobima politico pièce contre pièce obeti pièce ba vérifier donc Joki Wongo la haute dame haute telakima fumbe na Cape Town na na immeuble kono yebi vous en avez immeuble tika voilà l'absoluto ya voilà c'est à féliciter hein? Et voilà ça fait du bien comme ça donc te na lobi na litoyi bat bayoki te bayi bapete moni mutu amona nzambe aza mutu moko ngala mona nzambe ngai namona nzambe na sala accident ça fait longtemps tant wana nazalaki nga na BMW wala nga na vie na nga kinkese pompe injection nga na bandana maka bakar nyonso nalobaka me nanga mutu mabe nga na kweya na non nazobeta ntango tuningo mona nzambe kaya wana nazobetela liso nalobi wana nasomi pompe injection même couleur na vie na nga king king nsima na bino eloba na wata ve madilu nsima na yo franco bakoma kofinga ngai nsima na bino bakoma kofinga ngai me nga na korépondre nga na kosaka mosala na ngai oyo bobaki tatalata peti ya mono yesu kaki peti ya mono folatanga bayuma somo donc vraiment ntango na sala accident wana nayo mpena mongongo moko ezobenga nga ado mpo soko na kontinaki nde nakufa parce que le nasala accident balibulu omoni kwa babipenda courant wana oteka nde balibulu ya ndenge wana nga bazwa foto na nga bakenge yango mpa nganga esimba nango te nganga zinga maboko
bakenda nango mpa nganga. Ba musicien ou bien ba comédien. À l'époque ba comédien non? Frère ba maçon. Tous à la fin, tout. Ba maçon, ba maçon. Parce que na comme série na place. Te. Au moins la vie tout n'est pas étalé. Nga bazwa photo na ngai. Nga babokela nga maladi ezwanga te. Oh. Ta beauté ezali awa. Beauté. Ba mandai ko lukani ni. Et pas tata. Nga za na problème na mutu. Ya wana pour te dire que nga za mutu nzambe. Nzambe alingaka nga mingi, alingaka baninga na nga mingi. Alingaka nga mingi, mwasi na nga gi kuyinga. Hey! 30 ans. Tuliaka eloko moko, tomelaka masanga moko. Champagne. Winard, tout Dom Périno. Tout beau, tu vas petit. Ici. Ici, non. Et c'est ça problème. Na comme si femme n'angai. Na comme si femme n'angai. Et ça problème te. Na pesi Yves Maïe Chambote. Ingénieur avec na pesi Mbote. Blaise Boula, master n'angai. Ingénieur Blaise Boula. Faut yambaye ingénieur Blaise Boula. Ingénieur. Au moins le la musique boy. Ingénieur Bazali, Balisase Bazali, Banani Bazali, Banani Bazali, Batutu Bazali. Mais Mutambo on est la musique azala raté. Mutambo la musique a été pour biso tout batu. Musique ya Congo, na Afrique Mutambo azala raté. Tika masolo wana to tika pardon. To dans le bien tokendaka na nini na opousse pour le solo. Tokendaka pas président de la République à Kala. Da pesa mbongo bitumbe bima yo ka le solo ngote. Oh fola ka benda ba kibina mbongo di tabongo azati la musique. Yo salaka réunion no $100,000 yango ya ba mise ba kabula. Botiki biso na kata chambre moko yo ka bat ba kufiti. Bitumba. Oh. Tout ça ma musique. Yo no bandaka ngala fa na ngai. Merci. Nous sommes avec Tata Mobich. J'en profite à cette occasion d'appeler Sambote na Jojo Ngonda la terre avantageuse, Jojo Ngonda Imen, Jojo Ngonda Imen. Ça personne n'est koka yango yango. Ba kota déjà ba Jojo Ngonda to ki na Dubaï le boss. Le boss Eri Mandala. Masala ngai. Et alors nga shikone na zaboye. Te wala muko mususu. Te wana masanga to bani do mutu nanga pe. Est-ce qu'on a compris na ki mukolo o changer camarade. Et l'autre que kamusanga. Au moins mon père moko ba benga mwana muke. Simbate. Dès wanga na za na benga village, o village nini na ampiaka. To na problème adwa na ko benga village ate. Na ko benga Mandala. Na ko benga Jansi, la force italienne. Hein? Na benga Joe Matakisi, na benga Batunanga. Na reçoit téléphone, allô. Papa Banza. Na benga non, wana mukolo. Yo mukolo bo senga na bino na bino mukolo. Vous comprenez? Et alors la Bakombo Kimi. Voilà, Bakombo Kimi. Président, c'est vrai, pas mal autant à au senti quartier. Au quartier. Au quartier. T'es au quartier. Il y a 1600. Bah, t'es bien sur mon nom. Yo linga boy. Yo siko la télé. Ah, ça va. Beaucoup pour d'ailleurs. Voilà, président, ngana tuna yo lelo c'est vrai autant toujours JB Piana massa ngai, wana massa ngai. Mais bato balinga ba yeba, est-ce que na retour pe ya JB Piana? Atanga ka bongo. Camara omoni na yebisa ko toujours baluka ki camara na butata te. Tozara na presque chaque jour nous avons masala dans des restaurants, dans des manifestations. Donc bien sûr, pas le rappel mamnanga. Te ngana za lokola ange gardien. Ya clan. Sur l'ange gardien. Mbongo ke yana zongisi mbonge. Bitumba ke yana zongisi bitumba. Naza ange gardien, les chouchous de tout le monde, les anges adorables. Vous comprenez? C'est simple comme bonjour. C'est mon frère, c'est mon frangin.
C'est vraiment mon pote à moi. Mon pote à moi. C'est bon. Napesi petit nanga Kaluji. Napesi mbote. Petit c'est le président, c'est le Lata. Pourtant, on a un tigre à Magambo, c'est le pas au bout. On dirait, bon, après 20 ans, on a un tigre. On a un tigre. Mais on a Koufi. Oyate. Yopo Koufi. Na Oyate. Prise Yangwana. Tata, Lata. C'est tout. On a un bilomi balega. Yo Koufi, na Oyate. On a un Koufi. Oyate. Quand il n'a pas de cotisation, tu as besoin d'un monter. Pour Zali. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas encore le temps, le lot monde a tête à mon beach ensemble avec Werrason et JB Piano. Producteur. Nazana boule moko boy mais to bombaka na bilo mususu to bombaka. Producteur so voyez c'est bon. Na pesi venanga Faustin Rachidi Mbote. Anissé Kouli vraiment venanga ba venanga nyoso. Na pesi bango ba Mbote. Venanga Sheriff Kimbondo Akenda. Donc ba vi batikali ba yaya tozana bango. Toujours bon vraiment na beta pena c'était na Martin Monsimba ilamba nelamba politiko yangoyo Coco Madera na Londres Mutombo sentir biloko ikomaki atini 4 pièces à yoji ya mamoto la ba facture en tout cas man na bosani Jean-Jacques Moutoile mon ami l'honorable na PC Mbote Wuli Moucheni na PC Mbote Wuli Moucheni na PC Mbote Wuli Moucheni na PC Mbote mobali ya mama Rita Moucheni na Dijon kuna mukonza Dijon paza kuna na Dijon alibola bien otina mo 11 000 euros na Paris pour bazulu lo moni lo kuna ya Gucci bloso mo ebimi bo ba so mango de semaine kuna tango yo kuta de bore ekoti tu on a une émission tu n'attendika ba valise ou celle ka émission na ba valise yango zo funga mezo bimisa bibiloko c'est tout. Voilà, on appelle ça rapidement dans Eliano Boutique, Boutique international, côté Azali, Eliano, Boutique. Quand il y a là, bateau bateau dirigé, formé dans la France. Monde à ça, il y a pris à jour le bas, ils ont avant par avant, époque par époque. Pour le moment, bateau bateau frappé dur, ils ont quand il y a là, la zone là-bas, ils ont Niken Bayaka. Déjà Martin Mansimba et Lamba Melamba au Bazobenga Bango FIFA de la SAP donc Baemabe cette fois-ci. Alors nous allons revenir cette fois-ci pour clôturer avec notre invité Tata Mobic donc président comme Nabiso vraiment dans Souka dans les livres vraiment va retenir na politico où ils ont vraiment non bazala calme tu commis presque na 78% 80% tout le monde soit ina imba donc banze mezo bakisa makaka. Donc vraiment, je parle que de moi. Hein. Donc on a lu comme Mamnangai, n'était Monsieur Sili. Donc on a lu Mamnanga, album Kalate, tout le monde qui 100 personnes, wana, bah comme 500. Ce que Western Union et va 200. Il y a un monde qui sont dans le là-bas. Mais tous à l'ensemble, tous à la bomoko, bobundelanga nek bobundelanga. Ngape na bundela bino kaka ndenge na bundela rabino. Vraiment, ici. Nini les sous. Avant de clôturer Nabiso, Lelo, il faut vous soutenir quand même pour appuyer, pour sanctionner, l'union fait la force. Bien que toujours les canards, moment où les combattants, sont très forts, ils combattre vraiment musique et ils ont raté. C'est vrai que dans le bas, tantôt on a début, on a fallu, il a osé, mais quand même tout le monde a eu une réalisation où il y a en tout cas, il y a des bisous. Est-ce que vous partagez ensemble dans la bande au bêta au bâti date ils ont déjà bien calé vous soutenir bango que concert wana ils à la lieu natanga nanga komboté bandeko déjà date na bango za prévu na 2021 est-ce que vous soutenir bango que concert na bango ils à la lieu pour que concert y Adolphe Dominguez ils a fait un récit moko total le na 2021 auto na concert mené na U Arena ya Kofi Olomide.
te soki nakoki kobandela yango autrement ou bien tous les cas. Donc napesi bato to balingaka nga mbote vraiment Gilles Mower et Ananga Gilles Mower napesi mbote. Donc je parle que de moi. Napesi bato nyonso mbote tokutana nga na politiko. Vraiment bato baza ebele na yebi partout na mokili mobimba. Baza donc baza bena ebele na sirisi émission na ngai na beti lisolo ya nga moko na lobi makambo ya nga moko na lobi makambo masa na ngai moko donc tokutana bongo na koya Panama tokokeye na yo tobani na toleki awa totamboli bamagasin nyonso siko tona bana kotonga bla babenga domi siko yo ozokama mundelo ayebi ndenge domi ozoyo mo ozosentir donc vraiment tozala bomoko quoi tozala bomoko moni bomoko ça va bien. J'ai parlé que de moi mais on a quand même tala yo sentir yo sur la poto pour nous so va venir au sein peu redacté et dans beto va lisolo oki sur la poto maintenant na Zaïre vraiment na pesi ba tout mbote mais ça comment on boye ils ont poussé ngana tout nos questions Yasuka. Est-ce que vous allez appeler boye talaka ba otanga kombote talaka ba musicien ba collègue na yo telle personne a blessé nga tout tel a blessé nga a bomanga défaut par exemple sur tali penda sur batandaka batu batandi boye otala pena yé non moni il y a une question moko je peux pas répondre pourquoi parce que il y a droit nanga mais ebele baza ba na ebine na lobate mais l'émotion et s'exprimer l'émotion non tous à la bomoko kaka tous à la bomoko mais quand tu n'es pas avec moi de mon côté je suis pas avec toi donc beaucoup oui pourquoi on les laver pourquoi pour si ma vie si ma vie comment on le trop si ma vie mais vie appelle ça un neutron neutron on ose quoi charge na beti 3 mois na confinement na charge chaque jour batala ba photo na lo baki aza tembe aza teti yo to banina to ke pa mamilela ngana yo na ba journaliste tout yo bengisi ya na biloko na pele na biloko na za après final yango wana oye na biloko nga pele na biloko to fa na karibu varieté en direct mokili mobezo mona na longoli pièce yo pour longoli pièce oni eza forme eza desordre forme na pièce eza nemote na ilamba ya makambo différent nga la misi ba pièce na pièce maîtresse na komi na 7000 mbati na komi na 3000 body na komi na 4700 ketch na komi na 2300 chaussures ba kroko ke fo ya ba descend nga zo beta maso na nga yo kate sengle na caleçon moni sengle na caleçon ya pembe nyoso ya pembe ba 800 ezaka na tache te kakile na de la vendre na parler basak omoni basaka ba Louis Vuitton wana nana ngosuki combien original OK donc pour na ngosuki ça la pesi ba de tout mbote vraiment Jimmy Bofosa baza ebele ba bino tout vraiment tous baser na comment c'est la liste na bino na moi un peu très bien en tout cas Mariam Grâce et Bonja pesi mbote Myriam Kangezi na pesi mbote na pesi ba dunyo sombote donc ba petit nanga ba deko ba maître Katende na pesi pena ba combattant nyo sombote vraiment on est ensemble na liste na bino pe na zwa ki déjà to bo c'était Peter Lissou kengela ba organa Lissou Richman Hans mon manager Richman Hans le seul Jean-Jacques Moutoile merci pour la première dame ba okota pe na nzembo oui atuna loko yo baza prête merci ko la première dame de Lausanne la maman de Ritz Anzi Louawa un enfant pas comme les autres motema Vego Belisha bango kutu bakoki kozanga te Go Belisha voilà bango ba ozanga te vraiment présent de bango ba ozanga te
Voilà, et ça là vraiment bien. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci vraiment de la disponibilité, Nayo, président Adolphe Dominguez, Talou Bouangé. Donc voilà, on est ensemble, toujours là avec plaisir. Hein, de tout le temps, petit invité à s'exprimer, à l'OBA, et ça là vraiment bien. Vous en avez pour ça contact, bon, vous avez un numéro à présent, vous avez un contact avec lui. Ça va bien pour la politique, parce que numéro, voilà, numéro, on a évité, tu reçois le numéro d'un président, tu reçois le numéro d'un ouais, pour le contact, donc dans WhatsApp, appel normal moyen, donc 00243 okay. 99 99 083 06. Okay. Bon, comment avec un message? Donc plus 243 99 99 083 06. Voilà. Numéro idéal. Gobelisha yo yebi mutunanga kala. Donc vraiment na ebite ngai. Bogara boy. Ah bon? Voilà, merci. C'est par ici que nous bouclons cette émission. Merci à la prise de vie Peggy Okele Kelino. La prise de vie, hein. Merci l'antenne, je vois Berliv Ngamete, sans oublier Richard Tessa, et je fais vraiment dans votre côté Azali. Donc j'en profite aussi n'a fait sambote rapidement na papi Boza Monzali, fondation. Il y a Boston, il y a l'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.